Mbote ya mingi na bana nyonso ya Nekongo na mokili mobimba bisika bozali awa na kati ya UK na Royaume-Uni partout bozali mbote na bino ya mingi. Bandeko na kolobela likambo moko makambo mibale. Mais makambo na kolobela concerné libota oyangai. Yangana bomoni na che rubrique na bisote parce que bolinga mingi nzembo ezala. Mais na ba programme suna ko lancer lelo kurande na ko bokomona rubrique ezali ba nzembo musushi ya sika ayuti na ngola batindeli ngai na ko beta yango lokola souvent tozali basé na culture na biso na kolobela pe mabala yuti ko salema na ba vidéo prochaine bokomona yango donc bokomona mo courant ya semaine tozali ko senga na bandeko na biso bo komisama na canal na biso. Kombo ya canal na biso Ana Nekongo, A-N-A espace N-E espace Congo avec K, K-O-N-G-O. Bandeko likambo na kolobela lelo mingi bakomitu na pona nini na lobi yango. Bandeko ekosenga compréhension na façon na bino ya ko comprendre. Soki ndeko bobota mina ye. Pardon na bosanité numéro ya canal na biso ezali 00 44 7 40 40 22 3 27 na batu oya libanda ba oyo bazali na kati ya Angleterre ezali directement 07 40 40 22 3 27. Kombo ya canal Ana Nekongo. Tolingi bo s'inscrire bo augmenter ba membre na biso ya canal na biso na yebike lokola tolobelaka bozoba te mingi balingi ko s'inscrire te mais biso tolobelaka makambo ezali important. Bandeko na ngai lelo na koloba likambo etali bazombo mais na ibandeli likambo ya important na ngina loba yango na introduction na ngai. Bandeko tangu tobota maka tokolaka tokendeke ba classe na libota na biso toyebaka keno oyo kulutu na biso oyo leki azokende classe. Tangu tosilisa ba classe toyebike grand frère asilisi classe, leki pe asilisaki classe, leki akoma kosala, grand frère akoma kosala. Respect ya libota ya considération ebandaka deja na ndako. Baleki baza ko respecter kulutu grand na biso responsable atanga azana mayele boye azana ba capacité boye kulutu pe azana respect baleki na yeke no baleki na oui ba on batanga basalaka baza responsable bazana ba capacité boye. Donc respect zalaka réciproque. Mais soki yo moni ke yo kulutu na libota na yo nanu bazali ko respecter yo te bazomona yo ke ozama yele te selo bango ozali grand frère mais ozali mayele te d'après bango bamonika adi grand frère nango est-ce que nini akoloba na biso soki na côté tali niveau intellectuel azama yele te. Donc soi-disant bango batangi koleka yo ou bien makambo na yo oyo olobaka to koloba na bango batalaka niveau na yo bongo no ozana niveau mayele te po yo o éduquer bango opesa bango mayele. Donc ndeko wana kulutu wana na libota na yo ozali lokola mwana ya zoba oya botami na libota. Mwana oya zoba abotami na libota makambo na ye bayokaka yango te. Banu batanga soyi wana. Bana wana mingi bakufaka na souci. Amona tamso likambo sebela libota na ye azana posa la kiseke no muto moye na mona ki
mais soka ye aloba mais yo longwa kuna ba bazobenga na ye parce que azali zoba zoba azali na mayele te mwana wana jamais akoki kobakisa likambo na libota na ye bandeko na ye bayoka yango jamais akoki kolakisa bango parce que abotama zoba zoba azali na aucune considération na libota na ye zoba zoba ya mwana wana ezali ngai na libota na nga mais batu ya libanda oyo babotami na nga te bakoli na nga te batu wana bamonaka mayele oyo ya ngai oyo libota oyo ya ngai moko bamonaka te batu ya libanda bamonaka ngai zoba zoba te bitanga soyi te bamonaka ngai penza mutu penza oyo ke bango baza na ye besoin parce que dans moi bamonaka ba capacité na ngai mais libota oya yo moko botami nango bazomona yango te alors soki bandeko no bazomona yango te ndeko wana to bandeko bo forçaka jamais dans toi se rappelle que non ozali bitanga soyi jamais okokoloba likambo libota na yo parce que oza na valeur te jamais osala effort kolakisa melaka nyonso ozomona nyonso oyo ezosalema talaka kaka na miso po ozali zoba bitanga soyi jamais okoloba likambo bayoka yo jamais okolakisa na libota na ngai nazali bitanga soyi na sengi bato ya libanda lobi lobi bokamwaka te botunaka oh mais ye aza na libota wana te mais comment lui il est comme ça et c'est ça qui se passe parce que nazali bitanga soyi nazali zoba merci na baoyo bayebi ngai baoyo bamonaka nga motu je vous remercie sincèrement mais yango nga nazali oyo bamonaka kati na ngai yango nazali oyo bamonaka te kati na ngai na libota na ngai ezali mawa po zoba akolakisaka jamais un jour zoba akoyaka jamais na likambo po ayebisa bino po boyoka po ekosalamaka jamais et plus jamais bandeko na ngai lisolo na ngai makwaya vyokele ndio na une matu wait kote ese muntu ba oyo ba comprendre ba limbolela batu mususu oyo pe amoni ke un jour alingina limbolela ye numéro na pesa ki déjà toko solo yango mwana ezoba bitanga soyi ngai wana alors bandeko na ngai na lingina lwa ba zombolelo bandeko s'il vous plaît kopo oyo ba kabela kanga yango ça fait déjà na sur 20 ans ou 15 ans passés copine nga moko kabela nga yango abela nga ke nazali the best boyfriend in the world na garra yango ça fait 20 ans za nango kopo 20 ans lelo na bimisi on a mela ma café bandeko nazala lisolo moko na beta mino lelo lisolo wana nazala na copine moko na kala na côté ya Tooting Broadway esalamaki ke un mercredi na utaki kuna na copine côté la copine wana nakina leki moko na Dominique azali leki na bisi acide hein bat mingi ba yebe na acide comme na Dominique azali grand frère wa Jean hein ba leki mususu alors Dominique so na vidéo oyo mukoto utaka na Tooting Broadway il fallait na déposer à na Stockwell. Na Stockwell, immeuble moko zamana babenga yango YMCA. YMCA en anglais YMCA. Donc Dominique a la kuna. Ezali immeuble moko bagarda batu ba réfugiés, ba oyo ba kopia ndako après hein, ndako HLM, bagarda ba non kuna et puis c'est le gouvernement qui paye. Alors Dominique a vanda kuna. Tant tu n'as pas copie na nga na retour na parquet na presse na ngambu monsieur a droit de immeuble il fallait Dominique akende tant to parquet Dominique na kulutu
tala libanda immeuble wana ngabi nini susu abi tala fille wana vandi wana batu na bino na tali fille yango bien ngabi ome na yebi ete ngabi prenez na wana c'était vers 2 heures du matin abio ba bengani ye ba pesa ye rejet ba pesa ye rejet en Angleterre alors na ndako na zo vanda ne meuble wana pe ba bimisi na gouvernement donc moyen gouvernement fout la susu ezate ah ngabi na 2 heures chance ezaki na été loko na yeba ki fille yango parce que nazaye ko fika te ndako na bango parce que fille wana grande sœur na ye azalaki mariée à une Angolais mais baza bangala les petits baza ba mongo soki ko mais ne baza bangala alors baza pe bana ya zone ya Kinshasa barumbo Kinshasa bo alors na katisi na presse na accompagné Dominique tipa ya fille yango na mine oh mais ça va mais osala nini ngo ote ba pesanga rejet a pe ba bimisanga yango sika kola les ate wana ba 1h30 2h du matin oh bongo grand sœur na yo ote grand sœur na ngai to yo na kasute kuna pe na sina longo na bima kuna yango na ko vanda ah kapse ya kota na voiture nanga il faut l'autre na grand frère beau frère na yo na grand sœur na yo na coach na voiture Dominique Amati na kiti na ndako na ngai à cette époque na ndako na ngai oyo munene oyo bato alondi to bayibi na ndako na ngai oyo munene kuna nazo vanda kuna et puis na coach ici na ndako na bisimbo chambre la chambre wana chambre na pesa ki ye chambre wana zaki na mbeto ya mai je me souviens ça m'a coûté dans les 4800 livres hein, à cette époque bah 28 ans passé j'ai toujours le lit hein, j'en ai toujours mais na pesa ki fille wana alala kuna ngai mbeto on a mbeto na ba chauffage ba bloc tout ça na massage donc na tizango mingi na hiver mais lokoza ki na été na zongi na mbeto msu ya munene na zana ngo ya normal nepsi no lala kuna alali kuna les jours suivants na tongo nga fana ki musala pas de frère accompagner moi na classe na kitika moi na classe et puis na zonga à cette époque j'ai travaillé de 14h à 22h na l'état na travaillé na poste à cette époque alors qu'est-ce qui s'est passé na kiti nepsi que non na tongo lokolo lali obima okosala ba démarche na yo soki ba démarche na yo silisi yango bongo pesa ngai suite ne ba même sali ndenge nini mais na kedo ka grand sœur na yo na so na ye bongo na pesa yo suite donc après boulot na 22h na okede kuna na kutana na bango et seulement que na mti musala na ki cassé na zongi malamoko na sokoli na lali vers 23h30 la fille est revenue aye ko betela nga sous support abeti support na kotisi atuni kuna okei komono kuna na kei mbongo monanité donc na kokité ba difficulté elle est revenue na butu wana na vandisi na ipsi mais explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe aussi parce que passer na kendekité ayebisinga kino kuna ba benga na ngai parce que beau frère na ngai alingaki a violer ngai ezali masolo ya basi oyo to na mokili eza boye bon là comme ça na rekutana na beau frère na yo na grand sœur na yo na so na bango parce que ngoza na régie boye bakotiko bona libanda te et puis soki mbela kangi yo bala moko moni mboka donc tout ce que j'aurais voulu faire na aider mais ngana za muzombo bango baza bangala alors aide na ngai yaki parce que sa grande sœur azaki mariée na muzombo à cette époque na grande sœur na ye na mobile la grande sœur na ye bazaki na mikanda te parce que ba umeli hein mais bazaki na mikanda te na mboka pe à cette époque alors fille on a lali na butu on a lali na tongo na tanga pesinga explication ba biloko na ye kangama kuna azana régie ba ko kanga ye bazong sa ye et pas ya ke des até na tout mais biloko kuna hôtel ngo ça monter à combien ya nyongo oh, Nyongo il y a 580 livres, hein, 85 livres. Donc disons 600 livres. Ah! Mais ndeni nako aider ba mwana mwasi pona ko. Bon, d'accord. Na ebisi là lobi na tongo j'ai des démarches à faire. Mais sur la mona tongo que na cuisine ça la petit déjeuner. Comme ça nako tanako bima na yo na ba kusa ko sala wa accompagner ngai. Ba kusa na cela veut dire na makambo na besoin na sala équipe ya mbongo. Alors na moni mais pourquoi ça mbongo moko facile à cette époque
frère Sambongo moko quelque part, nabimo, je vais aider la fille. Alali, na tongo nango wana, to lamuka, asali petit déjeuner, aller, alati, et puis, c'est bon, y'a na voiture to bimi. Na kendeki côté moko, sala likambo, et nge 600 livres. To kepenaye, Dieu merci, ko to kendeki la mongo simbi, na zui, mbongo ebele quoi. Na mbongo ebele, na zwaki. D'ailleurs, na utilisa ki ye, na eloko moko na sala ki ya basi, et puis c'est son bon. Alors les autres on a sala ki ya vite fait parce que quand on zaki na ye, na bino, pona ko aider na sala eloko moko ya basi hein, soki simbi, alors mbongo na ko pesa ye, a sala matin dans mon besoin. Dieu merci, na tongo na zuye to bimi, to kine eloko na pesa ki ye, et peshi 600 livres. Na ebisi ye, omoni mbongo wana yo 600 livres wana, mbongo wana kende ko futa na hotel na nyongoza na ya 580 livres. Na pesi ye. Ngabi récupérer biloko na yo luka esika okende ko tia yango. Soki otie biloko wana zonga na ndako na ngai en entendant ngai na kutana na grand sœur na beau-frère na yo na solola comme ça bango baluka moya ko récupérer yo conflit na famille bo résoudre yango. Après ça baluka solution ko aider yo. Le samedi là a kepe a misi bambongo azi biloko ngo afuti mbongo wana azanga ki transport a bengi nga yo transport les autres bimbo d'accord et okende wapi oh azo ki fi moko camarade na ye azo na côté ya Wandsworth Road na yepte so ki fi yango azakaka na mobile na ye yepte so bazakaka. Alors j'étais obligé ko kende ko zwa biloko to wana na ko déposer on connaît pas copine wana la copine m'entend hein, so kazali na bo moyen. C'est une histoire vraie que je raconte. Londres est une histoire. Peut-être Oyo a caché dans le milieu, mais la fille, Londres est bien. Alors, na komikuna, na déposé biloko wana, na nda kwa fille, wana abia ko bomba yango, en entendant, tout sur la grande sœur na ye. Le même samedi soir, na kuta na grande sœur na ye, na beau-frère na ye. Na komikuna, na faire comprendre bango, mais na moni leki na bino moi si na nzela boye na zuye na kene pa na ngai se na lobilanga longola na ndako na yo atelenga na bakanga ya zonga. C'est ça qui me dit ça. Ngana lobi mais comment se fait-il que yo mobali olingo violer belle-sœur na yo na ndako tala makama bisinga boye. Alors na koti yango doute na mona kinini no na ya na solola ngai chose importante botika ina nzela te parce que so ba zuye azongi. Mais na bombe la ki bango secret que na futile mbongo a récupérer biloko na ye. A bombe sa pas mutu. Tout ça je n'ai pas dit. Mais na linga kino bango ba yokana ba zongi se na ndako parce que soki bongo te ba ko zongi sa ye. Alors ba ko perdre ba dépense ba sala ki na vie ba ko perdre. Ils ont catégoriquement refusé. Que non atelinga na azonga esalinga mawa. Alors na sangi moyen ko aider. Ya ko sala les susu na zongi na ndako na ngai le soir fi wana azongi ko betela nga porte na koti sika mimbo na sole na beau-frère na yo na grand sœur na yo balingi te balobi olingi grand sœur na yo no olingo bo malibala na ye ya lingi yo oluka mobali o bala oza sérieuse te alors na moni ni na salate bon moi je vais aider biloko na yo ezala kuna et pas o check yango nakomeka ko aider natala soki ko simba situation ya kingunde ezalaki koma apesi nga situation na ye j'ai compris que bon faut que luka avocat ko senga bambongo ebele lokola nga naza na connaissance mwa ndambu nasalaki lettre na immigration en tant que président ya communauté angolaise na apesi que non nazali président ya communauté angolaise je me suis rencontré avec quelqu'un azali réfugié na mboka oyo mais bapesa ki régie na mboka na yeko tala kana ye ya asile na ye na yeko remarquer nini non association na bango o basala ki ye traduction ya kana ye ba komaki yango malamu te la vraie histoire yango te ba komaki parce que ba na difficulté ya langue ya ko s'exprimer alors tout ce qu'ils ont écrit et c'est qu'il y a ba contradiction ebele lokola ngana lo ba langue française. Et puis, nazo naye tout ça qu'on se communiquer. Yango na moni no, ka yango na komela bino bozala ko kurana yango,
pour na ka ya femme oyo soki ya moyen pour ça y temps pour na recours ça la recours. Alors tant on a komaki yango tango immigration a vu lettre parce que fille yango na régie na ko obligé na koma adresse nanga pour na correspondance. Tango lettre comme une immigration et répondre ngai que non to tinjo ba formulaire to pesio 14 jours le gros ngo porter garant ou expliquer biso la vraie version na ye to monique ozo comme anglais malamu alors comme biso vraie version na ye c'est là que ngai na sali nini et puis ba comme na non il faut adresse ya correspondance ezala poto comme la yo et puis yo to retrouver pour surtout une décision finale pour to zwa mutuana to kele na tribunal. Alors na temps février na va d'ici fiwana na créé histoire ngamoko et ça là qui histoire moko différente na oye asala a comment na immigration na yesu ba moyen na éviter parce que na aucune idée ça qui histoire qu'on inventé qui prend comme l'immigration. Alors na sali histoire ngo na bongisi yango j'ai bien écrit na sali ba photocopie na vandisi na ebisi suka likambo oyo immigration akobengisa yo okende kuna interview bata na rapport na oyo ba komaki soki ezali exactement na oyo koloba. Alors na kotia pe kombo na zala lokola interprète na yo soki ko simba bongo peut-être je vais y arriver na aider na ba discuter parce que histoire ngam na créer yango mais na vantaki na ndako na sali ba interview na koti se histoire ngona mutu ko la histoire na ye asa na facilité ko narrater histoire yango et sika ba question na ba date asi rappelaka na yango. Alors mikanda wana na 14 jours wana na zongisaki yango na combien on a rempli la mona ba date ya entrée tout obligé de créer ça na tindeli ba on a tiré ba copie on a ndé micro na ndako za ko faire hein ba révision ko répéter ko raconter pour na ko aider ameka ko maîtriser histoire yango. Alors tango mikanda wana zongi e umela kité immigration a komeli biso kembo mikanda biso komi to accepter yango na ka otie to accepter yango to autoriser ye azongela ba bénéfice na ye donc azongela ba droit ya ko cacheter mbonga à cette époque parce que na Naz ezalaki juste na Fenda Road à côté ya post office ou ya Brixton leki na ngai Alain Sikiti azali ko travailler na bureau on bureau moko ya British Refugee Council. Donc il y a British Refugee Council et comme il y a Naz na Fenda Road avant post office ici que ba sali plan on y a monene ba conseil ba café na restaurant comme voilà c'était là. Alors balobi ni no azana ba droit et puis aluka chambre abana ko vanda gouvernement na ko futa. Alors tango mikanda wane ye na yebisi tala makambo ati bapesi allo bana ba démarche oluka place to na YMCA ozonga lisusu abilanga non est-ce que oko garder ngati a na place na vanda na awa alors soki avandi na ndako na ngai ba bénéfice wana ngala kina parce que moi j'ai toujours travaillé donc na ndako na ngai ko lia ko je pouvais prendre soin na ye ngai muzombo ye mungala. Alors na lobilembo d'accord alors tu restes chez moi en attendant tout la makambo ya immigration et puis ba bénéfice na ligne na ndako na parce que moi je travaille na futa ndako na futa tout donc makambo na ligne yango. Oh d'accord abandi ko vanda na ndako na ngai suka nango akomaki copine nanga je dois dire la vérité avandaki pendant 2 ans na ndako na nga. Pourquoi na narate li solo oyo leki nanga moko suka na biso akufa auti kokufa kaka na mois oya août auti kokufa le 1er août enterrement le 18 août leki nanga ya mwasi azalaki na ka oyo leki nanga ya mwasi bazongisa ye parce que libota la ngitane patuma yeli ya trop bazongisa ye simanango liwaye ngoni liwaye mais fi oya mungala nazwaki ye
na saleli mikanda ayi kovanda ndako na ngai suka nango gouvernement anglais apesi ye indefinite stay bapesaki ye non bapesaki ye mukanda ya 4 ans donc Nations Unies et reconnaître ye bapesi ye mukanda ya baréfugié à cette époque baanglais bapesa mukanda ya 4 ans après ça au renouvelant aux indéfini donc bapesi à 10 ans mais ah tu peux indéfini donc il y a libéla après 4 ans on est à ONU au sali demande bapesi yo indéfini donc il y a libéla au conseil de nationalité et puis la vie continue yango bapesa fi yango et lelo fi wana koma britannique azali bato binga yebiye vanende nanga pendant 2 ans komaki copine na ngai komaki na niveau moko to keno komaki na zemi à 4 mois tango akomi na zemi grande sœur na ye oyo alobaka na ngai ke il faut asouffrir bazongisa ye na beau-frère na ye bamuna ke non leki na bango a changé a comme différente. Je me souviens une fois babenga ngai que ote tala tout a besoin de frigo na ndako na somela bango frigo na congélateur grande c'est la fille wana nzoka neti na keniki musala ba koma ko benga na ndako na ngai ko sona petite mais yo na zemi fo muto abala yo ndenge nini yaza muzombo akoza no fele entre temps semeki wa bala grande sœur na ye babala eti bazanda ko moko azaki angolais Vasco na Bélgica a história que estou a falar é a história do seu irmão Fioyo Londres me bakintone grande sœur ne como que jamni oh donc il est dans comme na dio oyo dio azana ba stabilité abo ya changer comme le kangai un de ces jours ka boye na ya musala pisa on ndako azate oh nata na 22 ba benga na ndako o te ya kozwanga uzapa na no pa grande sœur nanga oh pa grande sœur na yo oh na ke kozwa ye ayina ngomni me ebandi koma oh grande sœur nanga lobina ngaki non il faut na zonga bono na ndako e pa na bango il faut yo ayo pisa kambonga biloko lia e kombaki histoire moko mulai suka nango ayiko finga ngai muzombo ye muzombo wana yo kozwa zemi na muzombo e pesa ki mindondo pona za muzombo e pesi ngai kanda na ki obligé na kende awa na Brixton Hill hôpital mwiza wana bébé na soki Maria nani balunga ba zemi ki fika 4-5 mois na kende ki kofuta mbongo bazwa petite wana balongola zemi wana soki zemi wana balongola yango te ngai lelo mbele na mona pasi mbele na kenda ba tribunal mbele bakomisa nga boumbu na bango grande sœur na ye moko lelo akufa Londres bayibi akufa grande sœur na ye na mobali bazanga ki mukanda kaka ngai na sala tu na zwa carte d'identité ya bangolais na tinda na immigration carte wana ya na salela ingunda izonga na immigration ngaka na krenga moko tango carte umkana izongi nile salamaki ba pesa ye mukanda indéfini ba pesa sous statut ba réfugié ye grande sœur na ye alilinga tonto ba pesa ngai ngaba petite non mais 5 passeport à voyage o te ni bidi wasala ngoto na beg na immigration mikanda ye na saleli mikanda na continue immigration susu ba pesa ye titre de voyage wana yango akendeki nango kisasa tango azongi abeli ekokufa femme wana akufa aboya kobala mobali na ye apesa ye mukanda parce que na doki te na femme no doki na sali lo doki moko ya musu ibimisi mukanda kasi lokolo mobali na doki te avandi ba 32 ans en Angleterre sans mukanda kasi me zwa doki na yo bala na doki wana opesa ye mukanda aboya kobala ye po aza muzombo ngai na zulu bango mutu na nzela ba kozenga problème po na za muzombo yo pro nini balingi nini ngino balela muzombo il faut ero akomaki jalouse ya leki aliaka malamu alataka malamu Londres bomengi ngino o me petit na changer koma boye Londres ba koma ko loba me petit koma kitoko ba koma bondengi ngo me kasi muzombo wana jo wana te o ya muzombo wana
bandeko me ngai moko leki akufi pona nini ngai nazali bitanga soi na libota oyo yanga moko. Est-ce que vous comprenez? Na libota oyo ngai nazali bitanga soi. Bato batangaka soi bakomi bato mayele na libota oyo yanga. Mais bato ya mokili bamuna keno mutu yo tozana besoin parce que il est intelligent. Ngai wana bato ya mokili, qu'ils soient des professeurs, qu'ils soient des docteurs, des ingénieurs, balinga nazala parmi bango. Mais libota ya ngai, des gens non instruits qui n'ont même pas de titre académique, bamona renga nazali bitanga soi. Et suka nango leki na biso ya mwasi autuko kufa. Bandeko, un petit secret. Suki boni ndeko na régie et comme la première chose, boluka avocat privé. Vous foutiez 500 livres, plus de 500 livres. Avocat moko zali légal na mboka oyo ako stopper yango liboso. Yeloko liboso fo sala yango na ngai bitanga soi nazo expliquer bino. Eloko liboso boluki avocat moko privé. Bokotisi bopesi mbongo, bopesi kawana a commis liboso immigration bako stopper na boso yango. Bako sala recours. Et puis boluki pi ba avocat oyo ya gouvernement sous pe bo cesse expliquer kayango iska bako futa mbongo te. Mais botana ya mbongo nanu. Comme ça déjà immigration sala au courant na yango. Si vous stoppez yango, vous en attendez, vous créez ma solution, vous changer yango, kaya ndeko na bino, vous bongisa yango. Ngai zoba, itanga soi, ti lelo ne soka passe na motema po ndeko na ngai kana ye, moi je pouvais résoudre ça, ngai bitanga soi. Batyo mayele, bakoki ko résoudre yango te parce que basa na niveau ya intelligence wana te. Mais bazongi si leki na Afrique, leki azongi. Lisolo oyo yango na zakela besoin na yebisa bino bandeko. Journée malamu, à la prochaine. Merci. Toinekom.